coucou. Oui, madame Nakati, chaîne Nabino, ils Concept Touch TV. Ils allaient toujours à bien, ils allaient à Femilando. Abina sima caméra, mutabata mekune, ils allaient au Panté Nanga, au Dasimilando. Il y a solo beau s'abonner et belé massivement. Quand tu as Concept Touch et il y a solo et belé. Et belé, beto aussi, partout, tout ce qui est comme monté. Mais je suis dit, vous savez, que partager le roman à Moukié, tout sur à Moukié. Oui, à quoi tu as dit, résoudre binoté, mais bon, santé, que j'aime, que tu as j'aime et aussi abisso bien. Moi, commentaire, paye ça abisso bien. Oui, les amba n'a pas de ça live. Mais, on met ça là. Ya so na teki temba na ngezali toko bakaka kosala malamu ou beto tika kosala bolamu. Pona ni nazui temba oyo na ngai to sola muke papa onango. Ezali parce que nazali to komona ke batu mingi bazali ko sala bolamu na batu. Ou beto te kosala bolamu na batu mais bolamu wana ezozongela biso te. Ya so bibelobi ke tozala batu oyo so tosali bolamu tozela bolamu na retour te. Mais comme batu tozala nzoto na makila esala toujours passe. Yango na ena tamo na biso ke bituna toko baka kosala bolamu beto tika kosala bolamu. Tala no bongo eza kaka na camarade te, eza na kati ya ba famille na biso, eza na kati ya ba couple na biso, eza modèle ebele o tozozoka nango. Tamuso mono pesa ki camarade mo confiance makasi. Mena suka ti ombeli na mukongo. Tamuso po mona pe na famille mona pe o pesa ki mutu mo confiance makasi, o sali ki bola mona kati ya famille, surtout ba famille na biso ba tumuli ba africain. Moi suka so ozwi mbeli na mukongo. Na kati ya couple peso sala mama pe moi si bien mobali asali moninga mabe. Mais yo zali kosala bolamu na kati ya couple na ome bazongi silo mabe. Yango na yeko tuna bandeko nanga to sunga na mwa muke. Pona ngai pa yana sala direct mais lokola na yebi makamba ngonde basala direct te essaye biso mwa kokoso. Mais mbala sima soki na yebi na kota pena direct pa na osala tozo benga na tozo solola. Yango na yeto partager muke o kosala bolamu parce que ça eza na masole be tozo mona. Ta musomo na ndeko abengisi mona ndeko ne na Afrique na Congo ai na poto les banezara toujours bien va na bango bien masuko ndenge ka famille zalaka omona tomo mukie mona mninga zungisi mabe na moninga eta musa bosini bolamo mninga sala ki na to ya zalaki na kati ya passe en plus dans le bika te zalika akete ke mabe ezakaka na bato bazako ya te quand pe mutu pe aye azape victime na likambo o mo esam na kati ya ndako pe basali pe mabe yango siko na zako mituna parce que eza pe na bandeko mingi tellement sali bolamu akomi na pasi amituna ifana sala ka bolamu ifana tun sa ka bolamu ou bien ngapi siko na komana nga mabe ou bien atika na ko indaka bato ou bien naza sona ba camarade te pona ba nga ko za ba camarade nyo suka na zo aka suka basala nga ka mabe so na pesi motema nga suka fata nga ka mbele soka na kabodi secret na mo be na camarade suka camarade fasa ngelo ko moko yango na tika na ko za na ba camarade ou bien na continuer ko za na ba camarade nengi to suma na CG wana eza pende mona libala omona mobali musasa abali mwasi na ye na mwasi na ye omona mwasi abani makambo mabe na kati libala siko mobali na tunya kontika ko sala bolamu obia visi versa pe mwasi pe ko ya abuni ko sala pe embe mobali pa ko sala mwasi mabe yango na ngeto sola muke to fongola mwa mukie parce que ba famille mingi komi na passe baninga mingi ba komi na passe ba couple mingi komi na passe pona kondima suko sala bolamu confiance eza susute na kati na biso bato elomu e confiance ya susute to komi na keba o tia lokolo wapi nanango to baka na Congo kuna te e komi na système ki batia bato ba poison mais biso pe e komi poison na msu ya motema mais to tia na ba fete e komi ya motema yango bato boko banga est-ce que ça ka bolamu malgré na nyuso na so mona na entourage na nga malgré na nyuso na ko yoka na matoi na nga na sala ka bolamu
soki oui mais pona nina salaka bolamu yango na osenga na bino bandeko tobi to a concept achi bo s'abonner ebele bo s'abonner pour ceux qui ont masolo qui to s'abonner ebele massivement to s'abonner vraiment ko bo sana kotia ba j'aime na ote o pesa pe ni nanga liboso bo mesana elo nanga malembe o pesa na moi conseil ko pesa ba boya conseil ba bi mutakola na conseil na oza ba conseil na bino babite constitution inyo seza kamala muté ata ba mabe to kozwa protocole yango bandeko nanga na zongi komi tuna to sala kaka bolamu ubeto tika ko sala bolamu na ebité na koloba ndenge ni na ebité parce que loko ekomi na ko bangisa eza ba na kati ya famille na mama na mwana na ye confesse ya société mama sali mwana bolamu bien mwana sali mama ne bolamu mais mama zo sa mwana ne mabe ko banga on écoute na kati ya bato on est mukelo eza suna mawate mukelo mawe sili bato yango na éviter to sala ka bolamu to sungana bo to pesa na ba conseil na ngona ebite poso to bito ke na bible bi to lemba ko sa bola mute to zala mitema mine ese mutu nyonso atanga verset wana mutu nyonso azana mutema na okanga mutema bongo to za ko mona ngona mboka na biso na ba Afrique to mona ngo surtout na poto o mona mutu abengisa ki na poto akobi ennemi no numéro 0 poto avant bato bana na ebala na 0 abe mutu opeta musi obengisaki yo komisi so ennemi na o 0 na ba famille tozo mona ba couple to mona ngo yango bana yaki yango penza etusha episi motema na ngana mituna penza to continuer ka kosa bolamu na ebite to kende wapi onde mawesi na mitema ya bato basu na mawa ozaiki lobite basa susu na ngote ekomi système onde otie libaya nga pe na tie libaya osali nga mabe na zongisilo mabe onde tromo zonga siko na Ancien Testament na babengo na ningala ebande Bible oya liboso bengo na babengo na ningala te to boseli Nouveau Testament oh Jésus a ko changer makambo to zongi na oya kala ke otinga osenga be na salo mabe bande ko nanga to kende wapi Poani mawesi na mitema na biso. Poani ba famille to mi ko bena na tout le temps, tout ça ko bena na tout le temps pourquoi? Bolingo wane ekei wapi? Pourquoi mawane si na kati mitema ya bato? To sunga na penza. To solo la lisolo yo. Na ba commentaire na bino na koyeba ko répondre na commentaire na bino to yeba na musuko sola ta mususu ezana ndeko moko azoleka na problème moko na moma oyo ta mususu ezana mama moko ta mususu ezana mwana moko ta mususu ezana yaya moko yo ko contacter biso na numéro de biso ya chaîne na biso ezali 073 90 87 44 073 97 pardon 93 il faut attendre on peut appeler ça ma bête c'est important to yi robengana to zui to bokiti nde to banaki sedwa rendez-vous to soyi na muzindo pe loko to loba ezaka te ko tia musapela mutu te eza mpona kosunga na biso nyonso na oyo azosala bolamu na oyo pe baosala bolamu to sunga na biso nyonso muta parfait aza na ete mais to ba regarder moi mbolamu amukie to ba regarder yango to musisa ndeko moko boye aza na lisolo moko abite yani so nanga vraiment afi so ina yepa na bino to solo lita musu na kosunga ba famille musu ta musu na kosunga pe libala mususu na oya kosala bolamu ta musunga pe so na ye na kobebisa na kaka te biso obebisa te biso to bungisa to sangisa te ba kosala bolamu
Il y a un numéro de biso, là-bas qui les sous, c'est 073 90 87 44 073 90 87 44. Soit 40 après 4 na suka. Au bengi biso TV za ya bino. Toyeba ko changer moi muke. Toyeba ko solo la. Toko ba ko sala bolam. Ou be to sala ka mabe parce que mabe ko ye e kota ka ebe bisa nyonso. Na bato bazali banata mususu bango tinda seni na biso pesali WhatsApp na biso zali ya site beaucoup bien rappelé sur WhatsApp pesali plus 46 73 90 87 44 pour les abattre bana so botina ma message na WhatsApp na biso be bango benga na WhatsApp na biso limba na biso ngwana plus 46 73 90 87 44 à ce 4 pas 44 mais 4 na suka to sepela kozwa ba idée na bino ba ndeko pe baza sur place awa na kata skanga na kata Stockholm posa bienvenue to partager ma solo to solo là parce que ceux qui la vengo ça nga bien ba ndeko bazo benga tozo ko partager moi siko boye na zanga moko ni so bene kene na ninga kité mais na sali vidéo o mbala sima ko ne ba sala live ba o ba contacter nga o ba ni to sala live so na bine ba sala kango to sala so bo lingi to ya to sala émission ensemble na bino toza wana to ba concept touch e ko simba nyonso to kota partout de tike sika mokote mais to ye pona ko bongisa to bitike to sala meilleur na auto kutite to ko tara ma koni na biso pe moto le place muke na obiso to za nango to za po na bino biso boza po na biso biso to za na po na bino aminga lo bezalité mais na oza ba peine na bino na oza ba j'aime na bino na oza bo s'abonner ebele talaka ba biambalo swedi pe koti makamu lokwa swedi koti bana swedi nyonso bo s'abonner bana Scandinavie nyonso bo s'abonner à chaîne na bino mais to bana ko sala bolam to tika posonga tiko sala bolam voisin nga tiko sala bolam o kuna tiko sala bolam to ke to suka ndegini yango to solo la to ko fongola lisolo oyo ezaka mwa muke na ka ko tia pona la musa baba siko lala pote banene to ko fongola masolo oyo na ko merci mingi te ezali babino afi Milando kana ba kana sima camera ezali mopanze nanga Audace Milando wana biso to monani na prochaine émission bo mela botre te nzambe ya lola eba ko battre bino sika bozali wana to ko mbala sima ciao bye BBN Nash on the beat. Isolé, je suis isolé. C'est qui donc est problème qui m'embang ou quel problème? Nayebi si yo nazala makambo moko matinga moto. Quel makambo papa? Naringaki makambo nanga wana na tiango na niveau ya télévision et kaboma e panzana. Ya ngo luka baninga no bakufa kala. Sama lisongo ba morona to sali na no gerte na 70. Ti 74. Papa bosi. Kana mo sege ekuti ki kwebe kimpere. 75 76. Te ko tia lukuku sampu. Depuis 78 ti ninge to ko ya lelo. Papa bossé. Makambo na vie eux eza ko évoluer que makambo na vie eux eza ko changer à chaque moment makambo eza changer ni makambo kala makambo fo job ko ko chongo na quel télé yo cha makambo télé moko o bato tu bo tala na mokili o bato tu ba fandi ba gete que télé wana TV moko o fandi na télé o petit ta concept Stop TV. TV et moko comme ça c'est TV moko so fandi o ko jabilo ko tout ya kitoko nango za na TV. Oui. Nengo za na posa bato basa. Amona ka chaîne ngona ezeza chaîne na YouTube. Obetika ka concept Touch TV oji makamona yo type ta mo. O aponte kaka tout. Ça va ngana kay. On est chaîne OK ezo panza sango. Et chaîne OK ezo la kisabiloko tout ya moki. Okoti lelo monde ti ba monde. Oti lobi monde ti ba. Et le roi bouillon, moni bouillon non. Bouillon ça ka moto. Bouillon moto, chaîne on est moto.
Donc chaîne yango Oyoki bien. Toko tia concept. Oyoki bien. Soki botenga tia Okangi kombo bien. Concept Touch TV. Ah, okangi kombo bien. Concept Touch TV. Okangi kombo bien. Concept Touch TV. Donc ce côté musique peut côté la main. Tout. Oti musique, politique, théâtre, foot, tout. Oti pena ba émission be rubu. Tout. Merci petit. Papa Bossé, comment ça la télé? Concept Touch TV. Okangi kombo. Soki na beti na YouTube na ko jwango hein. Mbala moko. Mbala moko. Na relation moko. Makambo ele ko kamboye kala saïwa. Bon, ça va. En tout cas, merci pour l'aide. Aujourd'hui, tu n'as aucune justice. Ok, je m'en fous. Papa Bossé. Okangi kombo. Concept Touch TV. Merci. Sabo. Wana s'abonner que bato tout va s'abonner. Mbala moko tout. Même bato azo comme ça tu vas porter mon la carte. Tout. Bato baba. Tout. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Suède ya sola alobi boye. Ya bino chaîne na bino yangoyo. Concept Touch TV. Chaîne yekusala makamba malunga. Chaîne yeli bino makambo sika. Oyena abo eyena makambo ya innovation. Olingo s'abonner, olingo yoka 1973. Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami. Olingo ye bandenge nini? Ramba Kenanga Poto le 24 avril 1973. Yolingo yeba ndenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Olingo yeba ndenge nini Mbirabera salaka album na Mayavari. Yolingo yeba ndenge nini mort ya Cardinal Malu ya kana 90. Olingo yeba kengo wa 94 côté Béa. S'abonner et si konga historien na yadi yope wana poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makambo, chaîne Yene écran miroir, Yene magazine à Sika, gag, théâtre, cinéma, Makamoto, émission, socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas, s'abonner très rapidement, très facilement. Et ça, la bien ce qui va pour yo. Lelo, Toponi, Concept Touch TV. La chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements, donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événements politico-social, yambo cannabiso culturel, yambo cannabiso, vous s'abonner très massivement à Concept Touch TV. Concept Touch TV et ultimo sika et ye bambani pi. Biso tout au côté. Bokoto et belé pour bon mon abiso ba oyo. Concept Touch TV to ponio. Concept Touch TV. Concept Touch TV barobi bobanga na bino nkombote po alika kan kombo nenge bachaka na ba TV nyoso me ye na ndenge na ye veri bo s'abonner massivement barobi Europe tombe Angola tombe na Concept Touch TV. Abonnez-vous massivement ba histoire ya bien, émission ya bien, bagage ya bien na Concept Touch TV. Balobi na Suède veut dire ba suédois, bon comprendre, boss alobe moko. Audace Milando. Yonde boss. Babito chama boko. Pesi makambo ju makambo. Audace Milando. Yonde makambo. Kingama lo feka onga o. Kingama lo feka onga lianja na tambula sankadima wembe didita beli bodo. Concept Touch TV. Na se rapona na kandate. Concept Touch TV. Okojwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lwende nyamazamba sila kasomo te mingo lobezate awa na Concept Touch TV. Ba théâtre kitoko, ba émission kitoko, ba film kitoko, na ba télé réalité pe kitoko, ba gag pe kitoko. Ate ngali sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki bateya oyoki bagag oseki otali histoire opanzimino osimango bite mwana bale yote fona simba elo sekenya na simili tondobo na baki bango mpombombo lizemba na likinya to s'abonner massivement vedi vraiment balobi ne zappez pas totikalaka wana vandelaka nanu wana na Concept Touch TV yango nde makambo.